Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini, lelo tozali na basango ndenge na ndenge ya kolobela bino po ete lelo tokotalisa bino ndenge nini bakongolais bato mosusu bazali kozwa bakongolais lokola bazoba mpona kolinga kaka kokosa bakongolais. Bandeko babolingo ya mbote to bande émission na biso tokoyebisa bino boye. Il faut koyeba yango ete États-Unis, France, Belgique bauti ko reconnaître bokonzi ya Joseph Kabila Kabange pe bapesi ba félicitation na bango pe États-Unis alobi ete azali prêt ya ko aider ba peuple congolais. Yango ete bandeko babolingo tozali koyebisa bino tango nyonso botikaka koyoka ba makambo oyo ba congolais bamesana kolobela bino. Bomonaki tango ba élection esalamaki tango bato oyo basi bapreparaki ba makambo na bango ya tricherie na lokuta bakei meme koprepare pe basali na nzambe ndenge nini ifale basala ba montage ya lokuta na bango. Tomonaki ba famille ya pasteur, ba famille pasteur oyo babimaki ebele awa na poto oyo balobaki ete bango nde bato opposition ba pasteur Kasaye oyo babandaki koyana ba prophétie na bango. Bomonaki pe lisusu mama oyo babengi bongo mama Kalanga po ete lelo ezali mokolo oyo tokolobela pe mama Kalanga na lokuta na ye azali koyoka kaka te. Mama Kalanga bomonaki ndenge abimaki aye koloba ete ndenge ezali wana nzambe atalisi ye eke Tshisekedi nde azali mokonzi ya Congo po ete nzambe atalisi ye Tshisekedi nde azali sans tâche. Mais tango toyaki kokotisa Tshisekedi na kati ya scanner na biso toyaki komona ete maloba ya mama Kalanga ezalaki lokuta po ete mama Kalanga aservaka nzambe te. Mama Kalanga elle est en train de servir un dieu de Belzébour. Nzambe na ye azali nzambe ya Belzéboul mais bato bazali ko comprendre kaka te. Mama oyo a changé kaka te azali na lokuta ndeko. Na koyebisa bino ya solo oyebi nzambe soka lobi likamba lobi ete eloko oyo na lobi ekozala boye ata kutu balobi batie ba barrière ya ndenge nini bokomona makambo wana ekosalama na bopete nyonso. Kaka bato oyo balobaki ete nzambe alakisi bango ete Tshisekedi nde président ya Congo lelo bakomi kolelalela mpona koloba ete France, Amérique na bamboka mosusu baza ko soutenir Joseph Kabila. Mais wana ezali raison te. Balobi ete nzambe azali nzambe ya ba armée nyonso ya mokili. Yenda azali ko komande mokili oyo nyonso. Yenda azali na liloba ebandeli pe ya suka. Ndenge nini kaka bino bato boyaki na maloba oyo nzambe atindaki bino. Lelo ebokomi ete ezali po ba américain balobi ezali po bomoni ndenge bolakisi ke
infériorité ya nzambe na bino wana o bino bosambelaka ya bikeko nzambe ya Belzebul ndeko nga moto lokola ngai nayebi ete nazali pasteur te me nayebi ete ndenge natangaka biblia ndenge nayebi nguya ya liloba ya nzambe soki nzambe ayebisi nga likambo alobi ete na mboka na biso Kongo eloko boye kosalama na kozala kaka na confiance ya maloba wana me soko moni moto alobi ete nzambe ayebisi nga likambo boye kaka moto wana alobaki nzambe ayebisi nga bien Tshisekedi ya kozala président soko bomoni moto wana komisusu koya baaméricain bazali kosala boye balingi biso te yebaka ete seke nzambe nazalaki nzambe ya solo te mpo moto azwaki message ya nzambe akozala toujours na confiance yango na tolobi ete bato oyo bapesaki prophétie ya koloba ete Joseph Kabila nzambe aponi ye na Congo nde bato wana balobaki ya solo mais bato balobaki mpona Tshisekedi bazalaki bato ya lokuta à la fin des comptes bino moko boye komona ndenge nini ba misusu ba soi-disant ba bishop ba komi ko kata bilamba pe kolela na liboso ya ba caméra bino bolobi nzamba lobi mais nzambe soki asa lobi likambo yo moto na mokili oza kutu na tina ya ko sala ba effort ten liboso ya ba caméra ko sala ba acrobatie ko kata ba bilamba vanda kimia soki nzambe muta ebisaki yo vanda kimia okomona nzambe akokokisango mais lokola ezalaki makambo ya lokuta omoni ndenge bazalaki kaka agité soki tango mususu lokola bapesaki baprophétie ya lokuta na lokola réalité sikoyo ekomi komonisama bakomi agité baya baloba boye mabe basala boye mabe mawa mingi mpona bango yango na toye kokota lelo na dossier ya mama oyo bandeko mère Mfutu biso tozali kobenga ye a partir ya lelo mère Funtu mère Funtu Mfutu elingi koloba donc mutu ya lokuta oyo ezali ba langage na biso tango tozalaki na kini na banzi bato mingi bayebi yango beti ye Mfutu donc topesi kombo mère Mfutu mère Funtu azali na ba système moko bandeko okondima te bandeko bato mingi bomonaki ndenge mama oyo kalanga auti kobima lisusu liboso ya kamera mpona koloba biso tobengaka yango toujours ba bêtise mingi bazali koyeba te biloko mama kalanga azali koloba mama kalanga azalaka na contact na ngwanda ezali babiloko baza kosolola na ngwanda na telefone ye azali koya koloba yango ondire ye nde moto avivaki yango toyebi baje wana nyonso mpo basi bapesi biso mopepe na bascorpion noir bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko mama azali aventurier mpe azali escroc mama oyoko oyo monaka basi oyo bazalaka aza na mobali na ndaku mais akosi mobali likambo moko kaka na meme ndaku wana akei na kati ya toilette mobali mosusu aza kobaba ye na toilette mais mobali na ye ndaku aza na mazo remarke te bato lokola bamama kalanga oyo mama kalanga oyo azangi kindoki te mama oyo akoki kozala ndoki mpe azali na yango achange te kombo ya nzambe wana lobaka ezali lokuta lelo mpenza naye koconfirme ke mama kalanga aza escroc bandeko babolingo mama oyo tout d'abord aza kolakisa bato ete ye aza koya koyebisa bato makambo wana kombo ya nzambe mais eza kokoma ete soki bandi koloba okomona bon likambo na koloba te mpona kaka mais olobi yango soki omonike likambo na koloba te obimisi mopepe mpona nini moto ya nzambe azalaka clair mpo omona ete ozali kaka moto ya lokuta babiloko ya lokuta oyo boza lelo mpenza yo mama kalanga ozoloba eke ngwanda azali moto ya solo yo lingi koapprendre biso nini na bomoto ya ngwanda yo mama kalanga lobanana yo lingi koapprendre biso nini vraiment mama aza na lokuta moko oyebi ke aza komiyokisa soni mesanka miyeba mama aza komiluka ndenge nyonso tokoki kosan sortir mais bato basi bayebi na bango ke ndenge azali wana aza na kati ya pasi ya kosakana te yo ozomona mutu mobimba abandaka o nzambe atindinga na ya koloba kaka ye moko ndenge ezali wana bandeko sikoyo nini yango ekobima na DVD epuis ye moko kaka moto alobaki ete nzambe atindi ye mpo aloba mpo baprophesie oyo ya koloba yango nde nzambe akosala likambo monene na Kongo nzambe asala likambo ya monene te apres kaka ye moko lelo na poto akomi kotekisa ba DVD yango ekobima ba témoignage ekobima na ba DVD il faut bosomba bandeko ake kosalisa ba maboko tala minene bandeko na makila tie
na ba minu soki azola kango pa comme ko chapo bakanga ba photo o témoignage makambo bande ko vivre bandeko donc maman kalanga zo mona biso peza ba zo bako azokanisa ke biso ba congolais to zone ndima ye peza ba biloko aza koloba maman azana lukuta moko bandeko nazo yebisa bino ya solo ba mère boyeko o azalaka ke azana mobali na ndako me mobali mosusu ko na toilette azo baba ye mobali ya ndako pe kidiba nazo yebisa bino makambo ya solo ezali sekite nazo yebisa bino makambo ya solo maman azana lukuta ya kosakana te vraiment maman azokamwisa aza koloba ete soki mobutu batu batrahisaki ye lelo mobutu akufa ezali mpo na kengo mais maman azangi kindoki te maman azangi bondoki te maman alingi koapprendre biso nini bandeko papa botambako heureusement azali moto ya ceinture azalaka moto ya ceinture ayebi bamasolo babiloko mama kalanga aza kolobako na ndenge aza koloba o biso tozalaki na balcon boye mais papa botamba aza koseka ke aza kolobake tengo nde mutu abandaki koloba na mobutu na kati ya salon aza koloba na ete nobwe mais eza kokamwisa mokolo oyo banjimbi babaramoto bangwanile babandaki koloba kengo azalaki kutu wana te oyebi ke place toyi komona ke mama aza lukuta kosakana te donc mama aza na lukuta moko aza kaka soki avandi abeti mokinza pai fo abimisa likambo lukuta tala kaka mbuma kome elongi ozomona kaka ke mare moko likro aza koya kokosa bato na nkombo ya nzambe bandeko lelo tokolakisa bino lokuta ya mama oyo place ezali tokoyebisa bino bamakambo ebele bandeko mama azangi bondoki te mama aza na kindoki lelo mpenza ngai papa Roger na confirme yango mama oyo azali ndoki bandeko oyo akendeke po ete mama kalanga tia ye maboko oyebaka ete azali kotikela bino kaka milimo ya mabe donc ndenge azali wana ko mobutu mpenza abakaka ye mpenza lokuta yango ya kobaka na matako abaki yango mpenza ndenge babakaka mutuke babaki yo mpona soki ozali kobela ye mpenza babakaki yango ya kobaka yango na ndenge ezali wana bandeko akoki jamais kochange azali moto ya lokuta bandeko nazali koloba yango avec conviction mama aza na lokuta oyebi ke papa botambo ntango ayoki babiloko na ndenge azolobake o na kati ya salon kengo aza kolobela mobutu bandeko papa botamba akamwe alobi me mama aza na lokuta alors ke mokolo oyo babandaka kolobela mobutu na salon kuna na monga liema na kati ya salon kengo kuta azalaka wana te mais mama azangi bondoki te aza na kindoki mama aza na kindoki bandeko aza na kindoki banda zokosa o te meme soki okebi te ntango mosusu ye nde moto asa kotisa kindoki na journaliste oyo bomoni oyo ya kongo mikili yango na kongo mikili bakoma kaka na makambo ya lukuta ezali neti akontamina bato nyonso lokuta esika nyonso tu mama kalango alekaka na bachaine nyonso soki alobi kaka likambo chaine wana ebebi mbala moko aza na milimo mabe mama oyo bandeko lelo ezali sombele suka bisanga opesi mbwa boyi bokoyoka ba verite oyo tokoyebisa bino mpona mama oyo mama moko mama ya lokuta mama oyo bandeko akobebisa bakongole ebele soki bozali kokeba bozali kolanda mama oyo azali koloba aza na lokuta bandeko eloko ekamwisi biso bandeko alobi ndeke kengo nde azalaki hotere ya bamakambo nomoni donc ndenge azalaki wana azalaki ntango mosusu lokola tala nakoyebisa bino verité lelo boyeba yango oyebi mama kalango azobeta tolo boyebi soki mobutu alingaki nzembo wana ko oyo ayembaki mobutu alingaki nzembo te me azalaki na intérêt moko oyo alingaki mama kalanga ye epa na ye mpo abanda kobaba ye oyo baverité naza koyebisa bino alors ntango mama kalanga apusani na kati akoti na kati ya lisolo yango akomi mpe lokola mwana ya bitinda na kati ya bato ya nani ya politiki ya mobutu wana mobutu akomi kotindaka ye bamission banini ya koempoisonnaka bato oyo kaka ndenge ya kozaka oyo nakendeki na lancer bague magique banini oyo banini babiloko kaka ye moko abakisaka mpona kolinga kobangisa bato me ye babandaki kotinda ye bamission ya kokende nde koempoisonne bato moto akosa bino te mama kalanga asali bamission ya koempoisonne bato ebele na kati ya Congo epuis bandeko babolingo ndenge ezali wana oyebi ke eloko ekamwisinga ntango sikoyo ye akotaki na kati ya masolo wana mobutu abendi ye pembeni mobutu akomisi ye neti mwana bitinda
ndenge ya zali wana bandeko muta ko sabino te mama kalanga ba biloko nyoso azoloba oyo mutu bo azo beta kaka munoko pa yebi politique ya Congo bien te nini azalaki na yeka lokola femme prostituée ya Mobutu o bande ko sala ki ndumba na kati ya Mobutu baba tango musupe ngwanda baba bande ba konzi bande ko baba makambo ngana za ko bezali vrai pour ezali ba vérité oyo papa Botamba bimiseli biso pour papa Botamba ba yebi ba sekelera ba mona ye ba mona pe makambo nini mama kalanga banda ko sala azalaka moto te to lo baite azalaka membre na kati penza ya nini ya ndenga za ko mikumisa te mama kalanga azalaki mutu moko wana soki mokonzi za na posa ale azalaki wana pour ko servir nde bakonzi ko servir na ndenge ya sexualité ya ndenge ke ya ko baba bakonzi ebele bababa ye Mobutu baba bakonzi ebele bababa ye yango no moni ete mama oyo alingi asala neti aya kolekisa biso ke na kati kuna azalaki soki nini baposo bapesaki ezalaki kaka baposte moko ya étiquette batiaka ye wana me abandaki kojouer rôle moko te na kati bandeko makambo tozoyebisa bino ezali vraie version abandaki kojouer barôle moko te ezalaki ka barôle na ye ezalaki kaka soki balingi basala mission moko boye ou bien balingi baélimine mutu soki ayebi mutu wana bien bazalaki koutilize ye koutilize na ndenge nini soki yake azalaka mutu oyo babandaki koutilize mpo na makambo bapoison lelo ya kokosa bino babague magique oyo bandeko bapoison abandaki kotiela bato bapoison meme mama kalanga ye mutu asalaka je oyo ya kotiela mulungulu diaka poison bautilisaka mama kalanga nde ye mutu akendeka kutanaka dernière fois na mungulu diaka atieli ye poison nde apres ale mungulu diaka ayeki kozwa baproblème na ndenge ayeki kokufa mutu atielaka nani mungulu diaka poison ezalaka mama kalanga yango na omoni ete aza koya koloba bamakambo moko ezanga ntina bandeko asali bamakambo abomi bakonzi ebele ndenge bokomona ye wana atiela bakonzi ebele poison bapoison tieli bato bandeko mpe bandeko bozela papa Botamba lobi akobongisa jour mosusu tokosala émission tokotangela bino bakombo ya bakonzi oyo mama kalanga oyo bautiliza ye oyo akenda tiela bango bapoison oyo lelo ye aza koganga bafamille ya bato wana bana na bango batikala baorphelin batikala bato ya pasi likolo ya moto lokola mama kalanga lelo aza koya kokosa bato bandeko mama kalanga dossier na ye sikoyo ezali likolo ya mesa bozela bandeko tokosala émission ya monene tokoyebisa bino bamakambo mama oyo asali oyo nyonso oyebisaka bino o bague magique nazalaki na bague magique na lance lukuta abandaki kokende nde kotiela bakonzi mosusu poison abomisi bato ebele mama kalanga oyo me tokoyebisa bino oyo nyonso oza koloba baje opinga klase nde oboyebo me tokoyebisa bino bavérité lukuta mama oyo lukuta mama oza na lukuta moko dongi somo yango na tolobi ke bato lokola bamama kalango nde mutu baza koboma mboka na biso me ayebaki teke ntango ayaza koloba babiloko boye papa Botamba ayebi histoire na ye malamu bandeko azali koprepare tokosala émission bokoyoka bavérité ya mama oyo mama oyo azangi kindoki te azali sorcière mama oyo azali sorcière nano abongwani te bandeko na ntango oyo napesi bongo mama Rosalie maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo lelo ezali émission oyo tokosenga na bino il faut bozala penza na bokebi bolanda yango na bokebi nyonso po ete lelo ezali makambo oyo tolingi to mettre terme na balokuta ya mama oyo bandeko babolingo bato mingi bazali kokanisa ete mama kalanga azalaka ko jouer rôle na kati ya parti politique na tango ya Mobutu bandeko il faut boyeba yango ete mama kalanga azalaka ko jouer rôle moko ya monene te azalaka lokola étiquette baposo kaka bapesaka ye na kote ya makambo etali mopap ezalaki kaka bapesaka yango mpo na formalité mais azalaka na ye ko jouer rôle moko ya malunga te yo ozomona meme balangage ya elobeli na ye bamo français ezali kutu mwa mobulu bandeko yango na tozali koyebisa bino ete il faut boyeba yango ete mama kalanga azalaka lokola mwana ya bitinda oyo bazalaka kotinda ye pe Mobutu azalaka kaka soki azali na posa ayebisi kaka ete bolukelanga mama kalanga bazalaka kokutana mingi okomona matango mosusu na bato kuna na nsele esika babandaki kobabela ye mingi makambo tozali koloba oyo papa Botamba ba révélation lakisi biso ayebisi biso po ete papa Botamba yebi ba histoire na ye malamu pe
te na banzi ete ndenge papa Botamba promettre azali ko bongisa dossier to ko beta lisolo moko bandeko boko kamwa boko yoka oyo nyosu mama Kalanga lobaka ezali ba lokuta mais to ko yebisa bino ba vérité pe to ko yebisa bino ba mission oyo asala bato oyo batinda ye po empoisonner bango parce que ya azali ko kanisa soka azali ko sala makelele nde amoni ete yenda yebi mingi nde amoni ete yenda azali ko yebisa bato vérité mais bato oyo bayebi ye oyo bayebi vérité bakamwaga mingi balobi mama oyo azangi kindoki te kaka ndenge bato toyebisaki bino tolobi ete azalaka soki abwaki mwa eloko amoni barevese ake akoti na kati ya berkai na ye oyo ndenge biso tolobaka ake kovanda na kati ya berkai na ye soki avandi apres abimi aye alobi bandeko babiloko azoloba mama oyo asololaka mingi na ngwanda biloko oyo ifo ezala basololaki na ngwanda na telefone ye alobi bon nakosala tu ifo naleka liboso ya kamera nabwaka mwa bamopepe mosusu mama oyo ndenge ezali yo na bandeko epuis eloko ezali kokamwisa bandeko aza koloba ete akobeta meme histoire ya Abiyarimana ndenge azwaki bokonzi me bandeko ye ntango Abiyarimana azwaki bokonzi mama oyo toyebi kutu te esika nini azalaka mama oyo soki alobi abeta histoire ya Abiyarimana donc ezali babiloko moko bauti koprepare po mama oyo tozoyebisa bino eke ayebaki na ye eloko moko ya malonga te meme Mobutu baposo babandaki kopesa ye kaka po ete azalaki kaka mama moko ya bitinda oyo azalaki ete soki mission bakende koempoisonner mutu soki bamoni ete ye azalaki proche ya mutu wana babandaki koutilize nde ye bandeko tozali koyebisa bino ezali ba vraie version mama oyo asali bacrime ebele na kati ya mboka na biso yango nazomona misu na ye wana ezali kaka lokola ya nguma aza kobeta yango piaka lokuta pe ondima te bandeko lokuta kaka na yesu nzambe kaka lokuta bandeko mama oyo somo bandeko nakoyebisa bino ete ebongi malamu bosala keba na bamakambo oyo mama oyo azali koloba azali na lokuta moko bandeko vraiment ezali mawa mingi pe pasi mais tokoloba kutu mingi te nakozongisela papa Roger maloba po ete tokokota sikoyo na série ya baimage na ye mpona tobanda sikoyo kotalisa bino maloba moko bamakambo nini mama oyo alobi mpe tobanda kolimbolela bino po ete tolakisa esika lokuta na ye ezali mama oyo bandeko ndenge bayebisaka bino ete ndenge kaka papa Roger uti koloba basi ya boyo otie na ndako me mobali mosusu azoya otango mosusu cousin na ngai mobali yo pe kidiba ale mobali paza ko babela ye kaka na kati ya ndako wana mobali kidiba ba mama ya bwende bazala ko komona mobali ya ndako ko alabi elubu moka kitoko azwi pe na droga cheli ye tango mobali elebo epongi ya ndengwa na le ye azwi mobali mosusu aya kotisi bababeli ye kaka wana mobali wana tango asisi ele mobali ya ndako tango ya kolamuka makambo esi esilaki kala ba mama Kalanga oyo mais tozali koyebisa bino ye lokola alingi kotombola badossier ya makambo ekomi sikoyo moma oyo papa Roger azali kotiela biso badossier na ye likolo tokoyebisa bino na bato oyo empoisonna oyo atiela bango poison banzi ete bafamille ya bato wana bakosutuka ntango bakoyoka yango po ete papa Roger alobi ete mama oyo azali susu moto ya kobomba te il faut kobimisa ye polele papa Roger napesi yo maloba na ntango oyo yo nde moto kopesa fait vert po ete tokota na masolo ya bavideo ya mama Kalanga pe tobanda kolimbola yango malamu papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete tokomi na moma oyo sikoyo toko talisa bino lolenge ndenge nini lokuta ya mama Kalanga esika ezali pe boko mona ba image oyo ye moko alobaki pe biso toko banda kolimbolela bino kotalisa bino ba vérité pe kolobelela bino eloko nini oyo bino bokomprenaki te oyo elingaki eleka kaka na ndenge ya kidiba biso tozali kofungolela bino po bokomprendre papa Botamba ba image s'il vous plaît.
nazali wa papa na ba secret d'état o lelo soki na lobi natika na témoignage spirituel ya nzambe na banda koloba lisolo ya mboka na bando yebisa bino ba makambo ya ba biarimana po azwa pouvoir elekaki ndenge ezaki ndenge si to soto kokota nango lelo ezaki ndenge natangela bino ba bisengimana oyo mwana ne policier na kotangela bino ba roi kabuba natangela bino ba kutima mbibi ramazani na kotangela bino ya ba mushobekwa natelisa bino mapa bandeko babolingo na banzi ete bozali komona ndenge nini komedia mama oyo ezali kosila kaka te bandeko tango bandaka ba profesi na ye alobaka ete nzambe ayebisaki ete aloba ba makambo nyonso eleka na mboka na biso abomba eloko te mais lelo kaka oyo ye mama aza koloba ete soki nalobi naloba na bino ba makambo ya ba mushebe kwa soki nalobi balobela bino ba makambo ya ba bini ramazani bandeko donc koloba ete ba témoignage oyo aza kopesa bato ezalaki ba biloko moko kaka ye afabrikaka donc ba vrai secret oyo yebi donc abomba na ye alobaka te sikoyo nde azoloba ete soki nalobi nayebisa bino mais sikoyo verité yango ye bandaki koyebisa bato ke nzambe ayebisi ye aloba verité ya mboka na biso ezalaki nini bandeko boza komona ke ye aza kokanisa bato baza bazoba mais ntango aza koloba makambo na ye bato baza koétudie ye bomoni teke azali moto ya lokuta mais bandeko tokolakisa bino tokokomisa bino mpona kolakisa bino ndenge nini empoisonnaka bakonzi mosusu ya Congo meme Madiata yende mutu empoisonnaka ye Madiata na Munguludiaka yende mutu empoisonnaka bango mais malembe tozali kokende bandeko bokoyoka na tango oyo papa Botamba ba image s'il vous plaît kitana kolobelo yango rôle na ye démarche na ye banda tango na Mobutu le wana nanu un réseau toka ya tikala jamais kozala ta mokolo moko te pour Mobutu po oyeba ke ce sont les mêmes personnes o ba bomisi Mobutu papa so tobito bimisa ndenge ba pinga kasinde bakufa so tobito bimisa ndenge ba tata oyo nani papa na biso ya kufa kina kati ya nini ba benge nani papa Bokana na avion ndenga zika soki tolobi toloba makambo ebe oyebi ba leon na bakopakata bakobata mana ebite bisika nini bango bakozala papa mbole la biso kasinda no bien côté wana mais maman oyo namoni ete mutu na ye eza kosala lisusu malamu te bandeko babolingo yoka makambo mama aza koloba soki alobi aloba ndenge bapinga kasenda bakufa ndenge bamushembekwa bakufa na avion bakengo bakopakata mais ezali likambo ya kokamwa nani yango ayebi te mokolo oyo pinga kasenda oyo balobaka oyo akufa na avion nani yango ayebi te ke Mobutu ye moko abomaka ye déjà parti ya Guado na ndenge basalaka bamanevre mpo ete batechnicien bakenda bamanipula avion na ndenge avion yaki kokwea pembeni ya njili nani yango ayebi te donc mama kalanga aza kokanisa ko bamakambo aza koloba ko bakongole bakolenga alingi aloba vérité mais mama kalanga oyo aza koloba wana toyebi ete ezali bamakambo ya lokuta yo oyebi te liwa ya bapinga na banani bangwanda nyonso tu bazalaka na kati yo okanisi yo koapprendre biso nini yo na kati ya gouvernement ozalaki na okaka lokola mwana ya bitinda ozalaki lokola étiquette yo na kati ya gouvernement ya Congo na tango no bande pe ko jouer rôle ya malonga te ozalaki lokola mwana ya bitinda mais tozali kokende malembe tokolakisa yo ke ozalaka mwana ya bitinda na ndenge okenda kotiela Munguludiaka poison na ndenge okendaka kotiela Madiata poison na bato mosusu boma ye moko lokolo tomboli moto yango okoyoka yango lelo yo pelisi moto pikaka sikoyo nde to okoyoka ba vérité na yo lelo ekolobama papa Botamba to continuer ba image na biso s'il vous plaît ela nanu na limbolelo likambo munene nanu ya tata Maréchal oyo kakufa pona kengo na ndenge nini bandeko mama oyo ifo bolukela ye bakomprime ya bato ya malade ya mitu mpo amela bandeko mama aza koloba ete soki Mobutu akufaki ezalaki mpo na kengo bandeko tokende kaka malembe
mais tokoya kolakisa eke makambo oyo aza koloba azali nde aza kotape de côté bandeko likambo ya kokamwa vraiment naseki mama oyo naye komona ete ya solo mpenza azalaki kaka na poste na kati ya politike ya Mobutu lokola etikete donc azalaki mwana ya bitinda donc ya bandeki koservir kaka Mobutu wana na bamission moko ya molili ya kokende kotielaka bato bapoison mais lelo ye moko alingi ete bamakambo na ye ebima polele. Papa Botamba to continuer bamasolo na biso s'il vous plaît. Ngo nazalaka na monde ya sorcellerie landanga bien na sorcellerie soki oye koloka mutu ndenge balobaka wana koanvute possession bopumbwe bokiteli moto alali pongi nde bokokita bokotravaille nini na biso siko sorcellerie rôle nango eza nini sorcellerie ezali sorcier soki asa kiteli yo surtout avoir yo mpenza ozo ronfre bandeko babolingo ata kutu bakombata oyo bafingaka nga mama kozali zoba jamais nakoki koloba ete ngai naza koronfle bandeko balobaka ronfle mama kalanga pa ronfle bandeko bomoni esika Mobutu abomaki mboka donc azwaki kaka bato moko oyo tina te na motu bongo ezalaki na babongo na bango ezalaki na yango na eloko te Mobutu atie bango wana tala bato babandaki kosakana na mbongo ya Congo kozwaka bambongo lelo mpe aza kozwa courage mpo na kolinga koakize bato koloba ete o bato babomi mbongo ya bango oyo bato bandeko tala kaka moto lokola mama kalanga na koloba ronfle aza kokoka te ronfre bandeko bomoni mpasi Mobutu abomaki mboka donc azalaki na ye ata na rôle moko te na kati ya gouvernement ozomona kaka ete lokola bapesaki kaka rôle ya kosala misala ya molili kokende kotielaka bato bapoison lelo alukaki makambo apika lelo tokoyebisa bakombo ya bato mama kalanga atiela bango bapoison mpo ete ye moko alukaki yango olukaka makambo ye okozwa ye lelo bato bakoyeba bakombo ya bato mama kalanga empoisonna vraiment likambo ya kokamwa po mona place Mobutu abomaka mboka yoka kaka ronfre mais bapesaka ye baposte ya minene na ntango ya Mobutu bandeko ndenge kaka tolobi ete bambongo eza kobimolie bafutaka ata bafonctionnaire na ntango wana na bato mosusu bambongo ezali kokende kaka na ofele tala moto lokola mama kalanga aza kokende koganye bamilio na ntango Mobutu azalaka mais yoka kaka langage ronfre bambula ebele na kati ya gouvernement vraiment en tout cas ezali mawa mingi bandeko ronfle nga nakoki koloba ronfle te nga nakoloba ronfle tala bandeko oyebi ko ate nakumisaka nzambe ko po ete ata nasilisi bakelasi ti na université te mais nzambe apesa ngai mwa sagesse apesa ngai mwa langage otango nazali koloba lelo ta soki naza koseexprimer en français bandeko bato baza komona ete oui mwasi oyo mpenza alekaka na bande de l'école mais moto lokola mama kalanga ntango aza koloba ronfre est-ce que ata na bande de l'école ya école primaire alekaka point d'interrogation. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Qui lelo papa maréchal akufa subitement akufi noki ezali nini entourage ekosaki ye soki lelo maréchal akufa eza kengo bandeko babolingo vraiment maman azali comédienne omoni ntango toyebisaka bino ete ye role na ye ezalaki na kati ya makambo ya même père ntango azalaki na kati role ezalaki kaka baza kozwa ye mpo bababaka ye na kotindatinda ye bamission ya ndenge nini ya kotielaka bato bapoison bandeko bino moko bozali koyoka kote mosusu aloba ete Mobutu soki akufaki ezalaki mpo na entourage na ye soki balobi entourage donc ezali liboke ya bato mais sikoyo aye koloba lisusu soki Mobutu azalaki ezali kengo bandeko aza kose contredire kaka ye moko nayebi te soki azali koyeba mo entourage na
ndenge azali soki koloba ete soki Mobutu akufi nde ezali kengo ntango alobi deja soki Mobutu akufaki ezali entourage seke azali koakize une grande partie ya bato oyo bazalaki pembeni ya Mobutu mais sikoyo kaka ye moko alobi ete soki Mobutu akufi ezali kengo bandeko bomitungisa na bino te tosi tozwi bafuite bamakambo oyo ye azoloba ezalaki babiloko asololaki na ngwanda na telefone alors ngwanda yebisi ye bamakambo bande kosolola ye yebisi na ngwanda alobi ke ngai nakosala tu nakokende liboso ya kamera nakoloba yango mais ntango aye mpe abandi koloba babétise vraiment babakalaka aza nini mero bandeko toyoka ye nanu papa Botama tiela biso toyoka ye po ete mama oyo te azangi kindoki te bandeko soki bolandi mama oyo okende liboso te kongo ekotikala kaka na nsima toyoka ye lisusu bandeko babolingo s'il vous plaît tala batika po tokobimisa zelana mwa muke mama kalanga majoko balai yoka makambo ya kafu oyo mama kalanga zolinga bimisa awa Umberto Kobalai ke soki lelo papa Mobutu akufa ezali kengo limbolela biso na mwana kote muke yoka na kolimbolela yo pourquoi parce que tango maréchal azongi na Kinshasa aya à reconnaître Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba comme premier ministre élu na conférence nationale souveraine. Motozalaki premier ministre Léon Lobich Kengo. Tango tato ya zongi a komi l'aéroport. Ngai margré. Eh, bandeko. Soki penza bamboka na biso na tango ya ex-Zaire kufaki ezalaki penza Mobutu kaka bomaki mboka na biso na bato oyo yoka ndenga azali koloba po aloba malgré aza koloba malgré bandeko bambule ebele bapesi pe bapose ya minene na kati ya Congo na tango ya ex-Zaire bandeko po mona esika bato babandai kolia mbongo ya mboka pamba olie bafutaka ta baprofesseur bafutaka maître bafutaka ba fonctionnaire nyoso ya l'état baza kokende kopesa mbongo na bato oyo kutu notion na motu ezali te bandeko yoka malgré pas malgré vraiment Mobutu abomaki mbotala tango boza koyoka kaka mama kalanga boza komona esika nini mboka ekufaki po ete moto lokola mama kalanga za kolia ba million na bongo eloko ezali te kaka kosalaka ba mission ya molili kokendaka kotielaka bato poison tokokoma bandeko bozela bokoyoka na banzi ete lelo ezali bombe papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît na kitaki na aéroport komona etanga telemi na liboso ya prise d'armes militaire troupe d'honneur militaire na koya ki evanu baloko tanga na aéroport Anjiliti na Ngalema. Si je me trompe pas, vers 21h, Nabimi s'est retrouvé dans Ngalema. Naza wapi tout ça. Na tango ba libéré nga puisque tension na comme normal ma camion normal na continue na voiture na ngai na kei directement na Kanchachi na tout ce qui mo konzambo ka salo bagi discours puisque tango maréchal ya comme na aéroport Anjili a yebisi bana na ba peuple tout bazaki na aéroport po ba yebisi balobi papa Tshisekedi a yebisi bango kaka wana sur place l'aéroport ya Njili abina yoki bino mebolanda ngai na 20h naza na message oyo nga na ye nango eza kaka oyo bino bolobeli nga oyo bino bosengi ngai vous comprenez à promettre bango na aéroport Njili landanga malamu papa to komi le tata ke ina quand chat azelisi batu 20h pour apesa message na ye ya kitoko ya kinango nazoro ba makambo mona ninga wale akufite azali na bomo yem taki secrétaire particulier hier na ye yepe muta a préparer ki discours oyo ozoyo kanga papa tata o discours nezalaki bolimbi sina peuple na sengi bino Tshisekedi wa Mulumba lokola bo baba pona ki na conférence comme premier ministre nga na bendani pour santé za malamute papa tata komi na Kanchachi lokola Léon Lobich Kengo ayokaki bango nyonso tu wana bayokaki ndenge tata oyo alobi na aéroport kokoma na ndako na Kanchachi bavandisi ye landanga bien papa lengwandi sauf papa Honoré Ngwanda bimise na katalika mbwana parce que bandeko mamo aza muyibi azangi kindoki te aza kolobake
tango bato oyo babandaki ko contester po ete Mobutu cha Tshisekedi comme premier ministre bato nyonso bazalaki contre sauf Ngwanda mais bandeko mamo azana liboma bandeko yangana tolobi ete c'est mieux balukela bakisi ya bato ya CNPP bapesa ye po ete mutu neza kosala bien te tokoyebisa yo eloko moko tango mosusu ndenge tolobi ete ozalaki mama ya bitinda na tango wana bakonzi bazali kozwa yo baza kobaba yo mpe kotinda yo bamission ya molili mais tokoyebisa yo boye yoka to apprendre yo histoire tango Tshisekedi akendeki na Cap Martin tango basololi na Mobutu Tshisekedi apesaki message oyo basololi na Mobutu alobi mbala oyo ndenge ezali na Mobutu a respecter ba makambu na ye ndenge ezali na soki ya ye ako sala oyo to sololi na ye donc akozala premier ministre nani asalaki discours na télé Zaïre pona koloba ete Tshisekedi makambo boyoki alobi na RFI wana azali kokosa soko ye na Kinshasa na kokanga ye ezalaki Ngwanda to ezalaki Kengo Adondo alors mama oyo tika kosala ba makelele oyebi histoire ya mboka te pozali wana ozalaki kana ndeti chaku donc ozali kaka wana oyebaki pemba makambu ya mboka te ozalaki kaka wana baza kotinda tinda ba makambu donc oyebi pe rien donc biloko nyonso zoloba ezali kaka ba biloko moko otango musu Ngwanda yebisio na téléphone ou enregistrer yango yembangu po loba mais ba biloko ozali koloba ezali mawa mingi alors tika ko tia bato bayebi histoire ya Congo malamu te biloko mususu na mutu ba makambu ya lokuta oyebi histoire ya Congo te vandanier oza koloba ba boba oza ko rencontrer ba boba oza ko rencontrer ba boba mamoyo oyebi histoire ya mboka te comment okokoloba ke bangwandi wana tango bavandaki bango nyonso bazalaki contre sauf Ngwanda mais eza likambo kokamwa alors que papa Botamba lobi ke mukolo wana ezalaka somo tango bavandisi Mobutu kuna na kati bangwanda tu bazalaka na kati alors ndenge nini yo koloba ete sauf longola papa Ngwanda babiloko boye bandeko lokola mama oyo tango msusu bokoyeba teke akoma na ye mpe kobima na Ngwanda na ndenge akulisia na poto bokoyeba te yango nakomi koyela bato ba histoire oyo vraiment mama azangi kindoki te tala ba makambo aza koloba naye komona sikoyo na nzambe bango alobaka azali nzambe ya Belzebul aza nzambe moko oyo aza na ba evre te nazali koyoka kaka mawa mpo na bato oyo mama kalanga tiaka bango maboko baza kozwa kaka milimo mabe botutu papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît makambo papa wana bayebi histoire vraie ya papa Honoré te quand mais na kanisi na koloba mwa muke na opesa mwa témoignage muke ongana yebi pona papa Honoré na moment nini et na situation nini oya solola ki na ndeko na ye alobela keni mais ilanda nano oyo po eza très important po oyeba ke ce sont les mêmes personnes o ba bomisi Mobutu papa so tobi bimisa ndenge ba pinga kasinde ba kufa so tobi bimisa ndenge ba tata oyo nani papa na biso ya kufa kina kati ya nini ba benge nani papa Bokana na avion ndenge zika soki tolobi toloba makambo ebe oyebi ba leon na bakopakata bakobata mana ebite bisikani bango bakozala papa limbolela biso kasi nanu bien côté wana ndenge sala yeke la nanu na limbolelo likambo muneno nanu ya tata maréchal oyo ka kufa pona kengo na ndenge nini kengo wandondo ye mutalibosa zo bisa maréchal alobi toyoki discours na yo discours yo lingo sala discours nini ya lobi ngana ye na discours ko sala te na ye awa pona reconnaître kaka Tshisekedi wa mulumba premier ministre à conférence nationale souveraine na nga maladi na bo badmai bangwandi wala basimbi mutu balobi nini nani ayebisi yo tikela pouvoir na baluba yo tikela Tshisekedi pouvoir nani ebiso ke ba rebelle ba kokota surtout Kinshasa ba kota minduko biso to somi Charles combat to somi ya zolo minene moko na baza yi moko na bandu leo lobi chalobi nani ebiso ke rébellion Kinshasa makile kotanga tata lobi ngai lobi na loba makila peuple leo lobi chalobi pas question ezali kama otikela Tshisekedi pouvoir te awa biso tozana minduki tozana botoko bunda toko longa toko sala papa nako ebiso makambo ya ke na yo kite na bimi na koma na nga na zaki soki koma so na perdre connaissance na ngalie manazumu tukana tina kei na komi na camp chat basura bange basala mama bakonzi bana na katinga bite wezago colonel wezago adjoint ndimi na bengi aiti na porte na kota tina camp chat
maréchal na kati ya ndako ya kokangama biso na balcon jusqu'à 22h na yoki ndenge leyo azoloba bi toko bunda toko longa toko sala binduki ezali discours yango te wana yo na balcon mozoyoka makambo ezoleka na kati kasi papa nanga nazoyoka te nazoyoka nyonso na ndenge mpe bazobima bazoloba bato dessus na bana ne moko bazaki dessus. Bandeko babolingo, mama oyo azangi kibondoki te. Alobi ete Kengo adiskitaki mpo na likambo wana, alobi ete minduki ezali. Alobi lisusu bato mosusu badiskitaki. Me na tikali koyoka te esika alobi liloba moko oyo Ngwanda yebisaki Mobutu na kati ya ndako ya salon mokolo oyo bazalaki kosala ye pression. Soki penza mama Kalanga azalaki wana. Alors papa Roger papa Botamba alobi ete totuna na mama Kalanga parole ya Ngwanda oyo alobaki na kati ya salon yebisaki Mobutu vis-à-vis ezalaki nini? Soki penza mama Kalanga makambo aza koloba eza vérité pe asambelaka ayebisa na bakongolais likambo oyo Ngwanda alobaka mokolo wana. Parole ebimaka na monoko na ye oyo Ngwanda alobaka na njimbi avandi baramoto avandi bango nyonso o Ngwanda alobaki ete soki omeki kotia Etienne Tshisekedi biso tokosundola yo. Eske mama Kalanga ayokaki yango te? Ayokaki kaka Kengo Adonda aza koloba tango Ngwanda yebisi alobi soki omeki kotia Tshisekedi comme premier ministre yebaka ete biso tokosundola yo. Omoni mama Kalanga oza lokuta mama oyo oza lokuta na ebite nzambe oyo lobaka vraiment ezali mawa mingi yango na moni mboka na biso tozaka ko tourner esika moko po ete toza ko kwa na bino bato bozali ko salela banzambe o bakufa ba nzambe ya Belzebul mawa pe pasi. Papa Botamba ato continuer s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'à voir exactement, concrètement, na mort ya Mobutu? Mais na lobi ya papa, na tango mutu ba pesio conseil ya lokuta. Likoloka ya bango lokwa bangai bazala kaka wana ba konza kaka ba yiba kaka yazala kaka bongo. Na tango tatana bato aye za malade, asala discours ne abima malembe, akenda ya kopeba tamu sanga okufa no kite accord lia moi 3 ans 5 ans na 6 ans. Tamu suspect gozala na modèle wana humiliation modèle ndenge wana te papa. Yo lobi minduki ezali eloko bezeleze bezabo bokosi mutu wana et après mutu aye ko ba vérité ba yela ye ko bi vérité lobi papa soda moko azo bunda zalité ba sikoyo tokotuna yo mama Kalanga motuna po ete tango ozali koloba kaka makambo lokola tiaku oza koloba sans même réfléchir ozoyeba teke ozali kaka komikosa yo moko yo lobi ke Kengo Adondo bayebisi Mobutu kaya minduki ezali tokobunda. Oui, minduki ezali bakobunda po ete baminduki esombamaki ndenge balobi ke basombaki baminduki. Mais sikoyo Ngwanda etanke ndeko ya Mobutu ye azalaki na terrain, est-ce que ayebaki te ke bamakambo oyo nyonso tu oyo eza kolobama ke baminduki eza te eloko nini ezangaki mpo asinale Mobutu ke ndenge tozoloba awa minduki ezali te? Alors que kaka Ngwanda oyo oza koloba bango nde mutu bayebisaki Mobutu na kati ya sale ke ndenge ezali wana ba arme se sombami mpona nini njimbi Ngwanda baramoto na bakengo wana nyonso bango nde mutu babimisaki deja bambongo na kesi ya leta balobi nini opo basomba baminduki. Yo yebi teke na dernière minute wana ekomaki lokola partage ya somi ya bambongo ya mboka o balobi ke oya zwa benda o tozui mpona nini tokende kosomba baminduki. Njimbi azui parti na ye, Ngwanda azui parti na ye, Kengo azui parti na ye, oyebaki yango te. Bazui batiki mayele isolé, mayele azo comprendre te bamakambo wana bande kosalama njimbi Ngwanda baramoto nani Kengo Adondo bato oyo nga na tangeli yo wana soki yo yebi histoire te bango nde mutu bajouaki na esprit ya Mobutu oyo lelo oza koloba eke tolongola Ngwanda na kati ya histoire. Yo lingi oprendre bato neti banani yo kanisi tozali bazoba yo kanisi ete Ngwanda sala na kati ya likambo wana te minduki esombami te ndenge Ngwanda
avovaka akende koyebisa Mobutu teke makambo wana eza ya lokuta o bango moko baliaki ngwanda pe azalaki na espoir ke basoldat bakosala quelque chose mais ayebaki teke histoire ne elingaki prendre tournure mosusu yango na bazalaki surpris bandimaki te mokolo oyo bakadogo bakotaka bandimaka te parce que bajeune bango ya kokosa Mobutu yango na nde esukisaki bango na niveau esika bazali mais tika koyebisa biso ke o ngwanda azalaki te tolongole na makambo na yo kanisi yo koapprendre biso nini yo kanisi yo leki biso na ba histoire oyo lekaki na mikolo wana yo leki biso nga kutu nazokamwa nazotala te yo kutu ozoloba te ozalaki na kati ya circuit mais oyebi mpenza bamasolo yango malamu te ezokamwisa ngai yango na nazoloba ete ozalaki lokola mwana ya bitinda oyo babandaki kotinda kaka ndenge nini akokende koempoisonne bato mais tokoyebisa na bato ndenge nini osalaki bamanevre mpona koempoisonne madiata ndenge nini oempoisonnaka mongulu diaka tokoyebisa bato nyonso na banzi ete oyo ekomi ete yo lobaka oza na verité mais baverité na yo soki bayoki yo kaka lokuta kotatabana mais biso tokotanda yo likolo ya motalaka. Papa Botamba, ba image, s'il vous plaît. Yo kanisi papa, je vous parle la vérité. Le lona bandlandi bozo landabiso. Ce qui commando, ba soda oya ba ranger. Oh yo papa wana lobaki na tchaka maele na bino lokola botele bia na tchaka maele na ngana beret rouge, na tchaka maele na ngana beret vert, na tchaka maele na ngana ba fantastin. Tina boyo kana lobaka oye koya eya papa. Yo kanisi ba soda biso ba bunda bitumba, soda bunda bitumba te. Yango na kolobano ke soki ta ya nzambe komi ekiti mutu akoya kotsama kelele wawo ya pamba yango botika bomo na film o nzambe azosala mbalo pona kisasa puisque soda bunda kite soda zo kitisa minduki soda moko te bakadogo wana bayaki soki soda ya tato alobaki na tsaka mayele pa na bino atelema na minduki ya bunda papa nanga guerre wana atuka kadogo alingaka zo nzela ko kendete et puis tika na yebisa yo e yana bitumba moko ya minduki e gagner guerre teke muza kota Musée à côté na kati ya mboka RDC le terrain c'est qui déjà préparé. Oyebi ke muta bandi ko préparer terrain ma papa ya RDC pour être situation comme ndenge comme on a puisque d'abord peuple baboyaki tata mokonzi ya mboka. Na ndenge nini yo kanga na yebisa papa ndenge na lobela bino secret munene lelo batebele bazoloba mingi sir papa Honoré Ngwanda ndenge na lobela bino loko moko akolimbisa nge pa yazali na kwa kikoloba ngote me na loba ngopo kame bato babanda ko comprendre quelque chose puisque nazali wa papa na ba secret d'état o lelo soki na lobi na tika na témoignage spirituel ya nzambe na banda koloba lisolo ya mboka na bando yebisa bino ba makambo ya ba biarimana poazo pouvoir eleka kindenge nezaki ndenge ni situation to kokota nango lelo ezaki ndenge natanga bino babisengimana oyo mwana ne policier na ko tangela bino ba rwakabuba na tangela bino ba kutima mbibi Ramazani na ko tangela bino ba mushobekwa na telisa bino mapa donc tokoki kolo ngai Nzambe azwa lokumu yoka na lingi na telisa bino likambo papa si je me trompe pas ezalaki na 93 l'air papa mokonzi aleli na 90 alobi comprenez mon émotion 93 papa Honoré Ngwanda tambola inde avandisi maréchal alobi papa oza ndeko na ngai bokonzi ya mboka ezali bokonzi oyo yo nzambe abengaki aponaki yo soki nazo kotisa nzambe na kati ponga na komi mosali na nzambe yo moko yebi bokonzi ezalaka nde peuple po muto ozala mokonzi oza numero 1 okonzi esengeli peuple aza nsima na yo nga na koyebi so oza ndeko na nga tata peuple aza lisusu nsima na biso te o peuple aza lisusu nsima na yo te mpo na ngai je pense que kamata nanu congé kamata nanu vanda otala nanu oyeba otambola oyamba okota na millier okota na source ya population oyeba eloko nini ezangi koko so ekomi wapi eza puisque na minute na kobiso ndeko na nga na kobiso ke mbokonzi eza ya peuple bokonzi ezaka ya soda te bokonzi ezaka kamata nanu mwa congé tika nanu gouvernement soki osala makambo nango esala yo pusana ou bien soko reconnaître tata Tshisekedi nako yebi so makambo solo place papa Honoré Ngwanda zali soka koyoka a démentir nga na moni bokonzi nde peuple et pas makambo ebebelaki ya papa Honoré bato bayebaka te lero biso to parangani o lero makambo ebebe o lero papa bagere bakabilo baye papa Honoré azaki susu ni kopusana abima monguna pona likambo oyo wana mama oyo azangi kindoki te mama oyo ekoki kozala azali mama mokoko
oyo meme kindoki ya Congo lelo ndenge bapasi tozomona ekoki kozala mama oyo ayebi esika fungola ya makambo azali kobomba bandeko. Lelo mama oyo azali koloba makambo azali kokanisa tozali bazoba. Mama oyo alobi ete ngwanda azwaki Mobutu ayebisi ete ndenge ezali wana peuple alingi biso lisusu te tala boye. Bandeko, ba parole ye aza koloba yoka ba makambo boyoka ba makambo papa Botamba ayebisi biso po ete ngwanda na mama balingi ba jouer tourner ya jeu yangana tolobi ete soki pe basololaka na telefone yangana ngwanda utiliser po ya kokosa bato babiloko mama aza koloba oyo aza koloba ngwanda ayebisi Mobutu boyebi moto alobaki yango ezali ngwanda te omoni ndenge balingi bakosa moto alobaki babiloko mama aza koloba lelo ezalaki Général Mayele moto avandisaki Mobutu alobi na ye alobaka na ye makambo yango mokolo oyo bazalaka na salon kuna na Mongaliema ba makambo nyonso tu mama oyo aza koloba lingi azwa neti siko ngwanda moto alobaki na ye yango te ezalaki Général Mayele moto alobaki na ye ezalaki ngwanda te bandeko. Soki ngwanda na mwana na ye nani na mwana ya Mobutu ya ki matama lokola moto aliye Mungu ya basenzi Saddam Hussein Kongolu soki bazwaki décision baboma Général Mayele ezalaki pona ba parole oyo mama oyo azoloba lelo ya linya bongo lango alobi ete ngwanda nde moto ayebisaki Mobutu ndenge wana pe yango na ngwanda zui problème bandeko. Tango Général Mayele ayebisaki Mobutu vis-à-vis na kati ya sel banjimbi bavandi bango tu après tango réunion esilaki ba ngwanda na ba général njimbi bango nyonso babenda Mobutu na pembeni nde esika bakendaki kokota likopa pona baluka ndenge nini bakolikide Général Mayele bandeko. Est-ce boye bakayango mokolo ya suka o babomaka Général Mayele bakosaka bino ono banani ba soldat na kati ya kanchachi bayokani banini bandeko. Mokolo oyo babomaka Général Mayele ngwanda azalaka na kati ya kanchachi azalaka na kati ya biro ya njimbi abombanaka kuna na mwana ya Mobutu oyo matama minene lokola moto aliye Mungu ya basenzi ezalaka Kongolu Mobutu bango nde moto babandaki kopesa ordre babandaki kokomande tango baye kozwa confirmation te babomi Général Mayele na garde du corps na ye nde esika ete salaki après pe ba 20 minutes nde ngwanda na Kongolu baye kobima après tango bango babimi nde esalaki pe basima ya bangonga nde Kongolu Mobutu a préparé équipe na ye nde bayaki kokatisa fleuve Congo bakei na ndenge ngwanda pe ayaki kopakata bandeko moto kosa bino te mama oyo akanisi ete biso toyebi histoire te mais azwa bato lokola bana mike te aza koyeba teke tango ye aza koloba makambo ya boye bato oyo bavivaki événement bazali kati na biso awa bozobe esala ngando. Papa Botamba, to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Comment ça fait-il hier ya koyebi soke prend congé longwa peuple aza sous simanote bokonzi zakande ya peuple muto ya komi traître. Or que bien aimé ezama lamu kozala na ndeko ya zo peso conseil o ya zo mona danger ezali na liboso o ya zo ko conduire yo na ndenge okoki otambola po likama yo kanisi soki tata na biso mokonza mboka andimaka conseil ya papa Honoré Ngwanda na aza ye mokote même papa Jano Bemba apesaki mokonza mboka numéro 1 que son âme repose en paix na yebi makam. Alors mama Kalanga tokoyebisa yo ete tika makelele ozali kosala oyebi histoire ya Congo te babiloko oyo ozali koloba ezali ngwanda te moto alobaki yango ezalaki Général Mayele moto alobaki na ye vis-à-vis alobi il faut se retirer pour ete peuple alingi yo te kende kopema wana ezalaki ba maloba ya kondo Général Mayele. Alors yoza kolobela biso te ngwanda nde moto alobaki babiloko oyebi ke toza kokambo toza komona ngo neti ekomi neti ba scénario bozali kosala bandeko ba peuple congolais tozali koyebisa bino ba maloba oyo mama wazali koloba na yebi te soki asali yokanaki na ngwanda po azwa ba parole ya fe Général Mayele aya koloba yango lokola ngwanda moto alobaki yango te ezali ba parole ya Général Mayele oyo ayebisa Mobutu vis-à-vis oyo etinda ete bangwanda na mwana ya Mobutu bayoka na baboma ye a complicité na basoldat ya DSP
alors mama kalanga tika ko distraire bato makambo za koloba ozali lokuta ozali menteuse vraiment ezali mpasi mingi pe mawa mais boye bakaite bande ko ba bolingo kaka ndenge to promettre bino bozela papa Botamba bazali ko bongisela biso histoire oyo tokoyebisa bino ndenge nini mama oyo empoisonnaki munguludiaka ndenge nini empoisonnaki madieta tokoyebisa bino ba makambo nyonso ndenge batindaki ekopangene kotiela bango poison oyo nyonso alobaka oyo azalaki na bague magique oyo natindi lumière lokuta azalaki nde kokende kotiela bato ba poison tokoyebisa bino ba histoire wana mama oyo asali safas na ndenge akosakana te ndenge aza kosala makelele wana atiki bafamille ebele bana ebele na bafamille baorphelin de père atiki bango baorphelin de père mpona kaka likambo bapoison bandaki kokende kotiela bato mais mama kalanga yo moko ofungoli mufiniku ya makambo bozela bandeko ndenge ezali wana bazali kobongisela biso bamasolo tokosala émission oyo tokotika mama kalanga motakala tokoloba makambo nyonso tu oyo ndenge abandaka kosala bandeko lelo bafamille ebele bana ebele na Congo batikala baorphelin de père oyo ye mama kalanga atiela bato bapoison na ndenge pe lisusu kaka ngwanda bandaka ko utiliser mwana mwasi moko na kombo ya Marie-Jeanne oyo batielaka bato babandaka kotiela bato bapoison mais tokoyebisa bino sikoyo ya mama kalanga ndenge nini atiela bato bapoison bandeko bokoyoka bamasolo mama kalanga oyo azali kobetela bino masolo azali koloba oya pinga kasenda oboye mais bandeko bokoyeba vérité bokoyeba barole oyo mama kalanga asala tokofungolela bino oyo bango moko ndenge balobaka mpoke me wana eza poke te wana ezali bampoke tokofungolela bino bampoke ekozala somo émission wana oyo tozali kobongisa po ete ntango tokosala yango po toprécise mpenza bien totangi nkombo ya moto topesi na date mokolo oyo mama kalanga asalaka mission na ye bandeko bokoyoka bamakambo atiki bafamille ebele baorphelin de père na bamission oyo babandaki kotinda ye mais ye moko nde aluki makambo o ndenge balobaka olukaka makambo kozwa bandeko bozala kaka motema ya kokita bazali kobongisa tozali kobongisa émission wana tokosala yango bokoyeba kiye mama kalanga papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît mama kalanga ngana tunaki na linga epena bandeko pe ba comprendre bien parce que ngana zali la voix ya bango na epa na yo na moment où tout solo na yo olobi ce qui Mobutu akufa président Mobutu akufa c'est parce que lelo Kengo c'est à cause de Kengo. Alors ngana yeba me répondre ngana question wana na bien té concrètement le fait que Kengo alobi tozana mitumba tozana ba munitions tozana ba armes tozana ba soldats le fait que Kengo alobi tokobunda yango esali ke Mobutu akufa. Alors na rotuna na autrement mutuna na ngai yo ozo croire vraiment que non le fait que Muta lobaga non bon tozana armes tozana bitumba et tout et ça la que Muta akufa. Mais bien sûr parce que natang déjà yo kosi. Pourquoi on a coloba bon papa puisque baza le même personne au bakosaka Mobutu ba induri une erreur. Mais mama kalanga yo lelo babengi yo mama grâce kalanga musali na Nzambe. Comment est-ce possible musali na Nzambe akoko affirmer lelo tout que quelqu'un akoko kufa parce que alobaki tozana bitumba tokobunda tozana ba armes tozana ba munitions ba biloko wana tout. Est-ce possible que moto na Nzambe alekale na Kongo mikili a confirmer ba biloko wana? Mais bien sûr, nous avons confirmé poni papa, puisque nous avons dit que total la kaka biloko spiritualité. Parce que spirituel, ce qui est côté na bon moya mutuna spirituel et manifesta kana physique. Osoyoka papa. Lelo na kasi tuzo kufa ba mawa e belé. Omona mutu briske ma po ayoki likamoko bo a patienter ngote choque leki muta. Kwa ya kufi akufi na nini akufi pona choc to boyite nzamba kokoza la pe asa préparer pour ngana lobaka ke ko longwana ko palangana wana ya tango wana ya deuxième république ezali moment nzambe yaki e ko yipe ko zala bongo te po nzambe ayebi ndenge nini yemoko azo préparer pona ko mettre fin na vie ya moto mais ezape na contribution à makambo ebele puisque eloko nini ngana zo mona passe parce que papa tala akokaki ne kokufa puisque azaki malade ndenge tozo yoka ke mokili na minganga balobaki kombo ne se kokufa c'est bien kokoza la bongo to boite mais na kota la rolo lokola
kengo papa ajuaki wana ya mensonge ko baki minduki ezali to kobunda ko longwa te zalaka ka wana bongo yo yebite parce que yo yebite peut-être pourquoi na ko bakokufa ya maréchal ezaki kengo parce que faut mon ane tata na pakata papa na pakata maréchal papa pobo yebite azwa avion vendredi na 7h ngana zaki na aéroport Angile poto yebaki ka fallait to kende ko encourager na aéroport oyoki po yebi makamni ne stelema kité papa longwaka Kinshasa mardi tango akei jeudi Kabila yete bakutani kaka bango na Mandela basololi na Mandela tan papa na zonga ki en catastrophe découragé abattu omoni mayele pa amona ni na lobi papa na ko bombelo te bimana no mukena Kinshasa parce que ya ça ne va pas basoda ba ko bunda te kenana na gwado ko bimane wana nga bimaki akendeki yokanga nanu wana ko tu problème te landanga na muke papa tango ya presque basiba yebisi na kengo mindu kezali to si to zui makamunyo surtout gouvernement bongisi guerre ezali malamu bakokota te bakosala te mais ya ke ya zongi mayele tanke mokonza basoda puisque mayele alobaki yango polele le vendredi papa longi Kinshasa kei na réunion ya conseil ya ba ministre puisque mayele azaki na deux fonctions azaki ministre de la défense azalaki pe chef d'état-major général tango tata kei a mati avion a kei na aéroport nga na yebi na mona ki makambo esalemaki tango tata mokonza ko pesa mboti lera komi place ya mayele makambo loba maki na monoko ya mama na biso mama mokonzi nga na yebi yango mayele azaki batia azaki na couleur premier ministre ezaki likula ya état d'urgence akolandanga soki na kosi mayele tango bakoti na réunion ya conseil le vendredi la bakene na batiki tata mokonzi ake puis ba journaliste nyonso bayebaki yango ke tata mokonzi akimi ezaki likambo kobomba te maréchal akimi na ye akeye tout ça wana kutu nalobake afidèle basi bakotaki na bango l'air tata kei to tikali landanga bien papa pona ebisa yo que makambo na koloba no ke soki tata kufa eza kengo pona nini lera kena gwado heureusement gloire au Seigneur alalaki na résidence ne ya gwado liti takene ko lala na molegwe et pas monseigneur isengi nsoka nde na kati ya gbadoli tolale tata zokita le donc basi bancircula mboka wana déjà na afde la sakota bancircula yango ya ke vendredi samedi na tongo na kasi boyebi likambo mais ngana zaki na résidence ya premier ministre likula na kozela audience puisque fallait recevoir nga to saki na ba monseigneur ba cardinal Chau to saki na ba papa bokele yale to saki na ba lutadi la banani bato ya makambo nzambe nyos to vanda ina sala wana nyoso ka kengo kaka yo kako papa mais non mais wana nyoso kengo ndeni parce que tango makambo baluki na kaniso ebiki gouvernement changement qui puisque après yangona likamuna ko loba na ko s'adresser na José bandeko babolingo bozomona kaka ndenge azali kotata bana aza kokoka pe ko répondre na mituna te tanto azwa likambo ya lobi atiki azwa oya lobi atiki aza kolakisa bato penza réalité ya makambo aza koloba te po bomona kaka ete ayebi na yeba makambo yango pete azaka kotata bana babiloko etamsu ngwanda yebisaki na telefone ya yembangu liboso ya kamera siko akomi kotata bana bamituna baza kotuna ye aza koconvaincre na ye pe bato te pona kolakisa bino ete azali kaka lokola tchaku baza ko utilizaka ye apa lobi ete mosali na nzambe ndenge nini nzambe moto arevelaka yo makambo nzambe nda revelaki yo makambo ya Kongo mais okomi kotata bana bandeko ayebisaka biso kalobi ete nzambe ayebisi ye aloba vérité ya makambo mboka na biso abandaka depuis bangola mais lelo oyo aza koyebisa biso ete mboka na biso wana eza na makambo mosusu soki lelo na lobi na loba mais bandeko alors maman oyo azali comédienne yo lobi ete olobaka ngo depuis kala ke nzambe atindi yo lobi obomba ta eloko moko te loba ba vérité nyonso esalama na mboka na biso mais lelo komi ete mboka na biso na soki na lobi na loba donc ozomona kaka ke bandeko bato baza kosakana na bato baza kozwa bato lokola bazoba baza kokanisa toza kaka na moment ya deuxième république vraiment mama oyo azangi kindoki te mais bandeko bozala motema ya kokita papa botamba za ko préparer biso histoire oyo bokomona ndenge okoloba ba vérité ya mama oyo ndenge nini empoisonna bato lelo bana ebele batikala ba orphelin de père na kati ya mboka na biso oyo ndenge nini bangwanda
na ba Mobutu ba utiliser mama oyo empoisonner bato ndenge bozomona na criminel ya kosakana te atika ba famille belé ba orphelin de père mais boye ba kaite émission ezali ko bongisama to koloba yango papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Joseph Kabila, pourquoi? Parce que que le même personne qui t'attend on a passé kaka le même entourage ce côté l'entourage yo lelo papa ngai si bayambanga na nani pasteur Mulunda ayambanga kutuna ngape susi kama pasteur Mulunda na loba na yo nga Mulunda ayambinga ndenge nini tokutana ndenge nini réponse à suka message na kenena ngopona kama mboka tango Mulunda ayambinga yo kinga na réponse apesa nga na ko yebiso ngo sikoli mais vas-y ayamba ndenge nini to koma kuna to sisa na lulikambo to silisa na lulikambo bandeko na ngai bozotala biso mama Kalanga azofungola penda azopasola poke côté wana ndenge balobaka bozolanda ye ce sont ses propos ça n'engage que elle donc biso na Congo mikili toza wana te pour ceux qui ndenge nini pour les lopé makambo ko mobimaneti or penda or gamme mais donc ba propos na ye ezayaye ya on a préciser côté wana moi muke alors au lobby que non président heureusement alalaki na résidence na été na résidence té alalaki ne pas monseigneur et sengena na molegwe na gbado mais yebi sanga na vraiment papa est-ce que nano ya yebi sora maréchal tango akolonga puisque avion na ye tango ekeko tike na gbadolite avion na ye na mwana ne Kongolo na kati ekolala na Brazzaville na kasi mutu nyusa yebi likambo lisala ekola na Brazzaville po lundi na tongo ya a se retirer ka longwe Kinshasa ke na Gbado po lundi azonga compte tenu ya makambu ndenge alaki omona ngona assurance ba pesa kiye malgré tata na zaki très sage azaki pe na mayele mais le temps ya ko découvrir monique leyo kengwa kosiye basa la gouvernement état d'urgence ba tchali kula c'était trop tard. Parce que rôle qui a joué c'est qui double G rôle là qui a joué il y a ça qui na contact na tatawana na Kabila Kengo les mêmes jeux wana donc nenga saki ko sala ko kosa ko umba ko sala papa soki le loguer ya RDC échouaki tibaki ne ko boma innocent kwa mayele ti tata na pakata mbango kini bisu no sokomi ko ezali leyon lobichi Kengo wandondo ezali ye bandeko mama azangi kindokite bandeko azako loba ete soki guerre ya Congo erataki ezalaki pona Kengo wa Dondo bandeko mais na ko apprendre na mama yo soki yo ebi histoire ya Congo malamu te tunaka pe azako loba ete ekoma tibabo mama ele yo zako yeba te ngwanda oyo zako kotela ozako loba n'importe quoi oyebi teke ngwanda na Congo lo Mobutu bango nde mutu basalaje baboma mayele a complicité na ba soldat ya Kanchach yo lingi ko apprendre bato nini yo kanisi ko kosa ba makambo biso to yebite Kengo wa Dondo asali nini omoni ozalaki kaka mama moko babandaki ko utiliser yo ozalaki kaka prostituer na kati ya gouvernement ya Mobutu oya zwa babi atiki oya zwa babi atiki ba mission pamba baza ko tinda ba mission moko ya salité ti oke ko empoisonner madiata oke ko empoisonner munguludiaka ba biloko wana nyoso tu ekoloba mayo zela émission ezali ko bongisama papa Botamba zali ko bongisa ko pesa biso pe kombo ya bato mosusu yo empoisonna oyo ezalaki mission batinda yo otika bana ebele na kati ya Congo ba orphelin de père mais yebaka ete ezali somo soki yo ozali kokanisa ete oyebi mingi mais yebaka ete bato bayebi masolo na oyo ya mingi bazali mais mbalo oyo yebaka ete mama Kalanga okobima liboso ya kamera masolo na yo makambo na yo eza kobima posa posa ba oyo bayebi yo te na masolo ya nzambe oyo yaka nango ya lokuta o nzambe atalisinga nzambe alobi mais mbalo oyo mama Kalanga toko épargne yo lisusu te émission toko sala yebaka ete toko loba toko tanga na bakombo ya bato yo ba utiliza yo po kende ko tiela bango poison po tiela ba misusu poison ba kufa pe batika bana na bango batika na ba orphelin de père yebaka ete toko dévoiler nyonso parce que liseke lingi koleka po mboka na biso wana toye komona ete kaka bato basala ba aventure bango nde baza koyela biso ba masolo ya ba distraction papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît
na kota na résidence ya Kengo Ndondo ayambanga na nzela leki ne ya mwasi Marie Claire na kati ya salon ne to vanda to solola ko landa ngai mama Kalanga mwana zayi to solola na ye ayebi réponse à zongi selenga ye ayebi réponse à zongi selenga mais na kota na kati ndako na to solola na ba kiteke ngana zalaki blende na registre ye ayebi yego na kati mutima ne makamuni ni ya lobela kingai aloba nini na koko loba yango te pona eza kuna te ayebi ye moko makamuna ko loba oyo cela veut dire le même personne oyo wana ka ba kosi tata o titala ninga keneki ko bima ko papa epesa kanga pasi kota musali na nzambe lelo pendo leki zo loba ba vérité mozo bomba su bandambo tozo comprendre peu sou bien te côté wana parce que ngana yebi batu na nzambe ala motema polele ba fungola rabena polele ozolo ba non papa Léo pardon maman ozolo ba non monsieur Léon ne mutazali lelo auteur penda ya mort ya président Mobutu mais quelque part beaucoup tanana e bo solo là mais marambo solo là ozolo ngolobela ngo bisoté lelo na Congo mikili bon tozo comprendre sous te côté wana tina moko te ko solo ngo puisque ça l'importance te nazo lobele po ayebi eza l'importance te eza na makamusu otokoko bimisa na monoko na biso na makamusu otoko bimisa te o ekoko ko mema implice na bomo ya mutu te makamu moko limité ça n'a rien à voir awa toko lobela makambo ezali très important surtout naza ko s'adresser na Joseph Kabila naza ko s'adresser na Mama Olive parce que c'est le moment puisque je oyo bako jouer wana ezali pona intérêt na bango ba yebi très bien que lelo suke bébé au moins nga jouer ki rôle na ye azala ki sur na ye moko et puis rôle ya la ko jouer marga za ko solo na musée Kabila ezala ki pona intérêt ya Kabila te ezali pona intérêt na moko puisque liti ya Léon Kengo jusqu'aujourd'hui papa na ko yebi ezali azala président ya RDC mata kitana ko lobelo yango rôle na ye démarche na ye banda tango na Mobutu le wana nanu impé réseau toka ya tikala jamais ko zala ta mokolo moko te pour Mobutu Léon atikala jamais ko zala pour musée Kabila petit lelo azali pour Joseph te azali pour mutu moko te bit lit na ye objectif na ye azali ye azala président ya mboka wana eloko na ko bisoka libela oye bakena kati ya makamino sunengina lobela yo rôle na ye zali kozala président ya mboka wana mais kozala président mboka wana na koyebiso yango vérité aza congolais te Kengo Ndondo aza congolais te ah bon adana congolais te Kitima Bimi Ramazan aza ki congolais te Roi Kabuba congolais te Bisengimana congolais te mais origine masolo ba origine ezozonga lisusu mama ah bon bandeko donc koloba ete soki bato bazali koya koganga koloba ete o ba kolabo bato bakotiseli biso ba étranger na mboka donc koloba ete bino moko bosi bokotisaka ba étranger kala na mboka donc lelo mama Kalanga alingi ko apprendre na bato Kengo Ndondo azali congolais te Bine Mazani azali congolais te bato ndenge na ndenge azali kotanga donc koloba ete gouvernement ya Mobutu ezalaki composé na bapaya bomoni ete ba makambo bino bozali koloba bozali kolakisa biso ndenge nini bino moko bobwakaki mboka na biso na kati na libulu mais lelo oyo bozali kozwa pe courage ya koloba bapaya bakoti na mboka mais ezali kosala mawa bomoni esika tozali komona bino babolole bazoba boyebaki ete bato wana bazalaki bapaya mais pona nini bolobaka te kala tango Mobutu azalaka na bokonzi lelo nde bolingi boloba ete bozali kotalisa vérité bandeko bomona kaka batoko baza komibima batente bazoba mais sans que bamiyeba papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît Kalanga masolongo origine ngana lingia tango zo pesa ba affirmation boye moi ba preuve ezalaka bien po batua na place bazo landa bazala na moyen te que non ya ko bimisa masolo na yo nul sans effet moi ba preuve pena que non Kengo za ko congolais te pesa biso ta momo ko mibala na yo papa nangina tu oza vrai congolais répondre aux Africains congolais. Bon, mais tout n'est en tu n'as réponse ça. Ngapa na tu est-ce que ça vrai congolais? Ngaku tu ça n'a rien à voir ku tu na ni ngai mais tout non puisque okolo bananga la kiso près. Omoni ba pourquoi na tu na nengo. Omoni mama kalanga ma mozolo beza kilo ha. Eza tellement kilo que batu ba Hollanda yo ha. Makamnazoloba papa, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà, tout à fait. Comme la tango, il y a vérité ba nzambe ba vérité pour surtout ko yakaka Bible spirituelle o tu ko ba. Yango kasina solo na bito solo la bena concrètement mama kalanga yango na lingo moni tango ba solo concret. Nangina pesa yo
témoignage moko ngai tango nazalaka na monde ya sorcellerie landanga bien na sorcellerie soki oye koloka moto ndenge balobaka wana koenvoûter possession bopumbwe bokiteli moto alali pongi nde bokokita bokotravaille nina biso siko sorcellerie rôle nango eza nini sorcellerie ezali sorcier soki asa kiteli yo surtout avoir yo mpenza ozo ronfre akopesa yo mibeko nakopesa exemple typique eza lokola yo na souhaité te lelo ozali gérant comptable ya banque moko quelque part signature mais ozosala makambo ya propre musala na motoki na yo ozo gagner vie bien na mwasi no na bana no ovandi très bien siko ndoki ya libota na ube ya quartier po bato bakanisaka ndoki ya kwa loka mutu kaka azala ya libota lelo spécialisation makasi koma na bondoki koma ya ba quartier ya ba voisin ya ba camarade ba pire zaka na bango batala babi mémoire na mobade oyo ye na Bruxelles akomi ba sapato abotala modelo ngengi wana akomi ba sapato abo ye akomi ba boy yete ba sala nini ba yebi bien que au travail ko gagner kambongo no bien na suka sanza ta muso gagner moi 6 000 € na yo ba ko sala nini na ndoki alobi yala takabonga sapato nane kotanga te molato nanu te elona osala ayena butu tanga ayena butu papa akopeso mibeko akoloba na lobi mais yo gera kambongo te bukati buka o mona te ke soko zui lelo 5 millions d'euros ngindi ndoki akoya siko akopeso mibeko siko tango ndoki yo moni ete ngana tuna kabatu so ba koloka ngaye ndoki akoloka ngana tuna kenana ngwa kanga ndoki boy ke yo lokelinga likamuni no kotelinga o mona ndoki te mais ayeko peso mibeko na spirituel siko tango yo okomi na birono okomota la signature na yo otali ba 12 millions d'euros otali ba 20 millions njoka ne mibeko ndoki se kitaki yo buka orki ndoki ayibi ke tango yo ko buka obima pe na mbongo wana te ozo buka mbala moko pa bazana kaka lero zo ngo saba manevre njoka ba ko landelo bakangi yo tango ndoki asalio na spirituel mais yo moko o exécuter ngo na physique po ayebi ke soko exécuter ngo bakangi yo koti boloko vino esili po ya lingi yo ozonga bokokana na ye ozana sapato malonga te ozana yangwana na lingi na telle chose ko papa pour comprendre po bana ya nzambe bele bazo kanisa ke délivrance ya bomo inaye faut ba ko tia imposition de mais wana ba kolanda ngo na ba DVD problème ça été kuna ndene expliquer bien pour muta comprendre délivrance véritable na kati ya bonzambe c'est quoi ce qui mutolingo za la délivrance véritable c'est quoi wana lelo tozo ba makambo physique parce que tant tozo ba envoûtement na spirituel tozo exécuter biso moko na physique yango tozo kota na kobe ya bandoki cela veut dire ce que ko bundisa mingi spirituel oko s'en sortir te ko ba délivrance noté yango tango DVD ko yande ba ko comprendre véritable délivrance ya vie ya moto po abike zali nini cela veut dire yango na tozo solo la non nako yebiso makambo yo ya physique oyo ezoleka na kati ya mboka na biso po ba comprendre surtout congolais afungola matoi ayeba eza to si tozwa likama na deuxième république po to kotisaki ba rwandais ba kotaki ba yebi secret ba rwandais ba kotaki ba yebi richesse ya mboka ba étranger to kono bakaka papa kiti mazaki rwandais te alaki rwandais te na lobilo kaka zaki congolais te papa Kitima bimi mazan atikala kozala congolais te soki papa Kitima ana noko ne moko oya yebi tata ya Kitima oya yebi mboka Kitima pa abotama kito mama na ye a démenti Congo mikileza partout na monde les cas ko démentir bingai na yebi ba kokone mama Kitima to ba démentir donc mais yo yebi so ala inani papa na yebi so ndongo zo mona na zawa na za bibliothèque so na bina ban katuka bibliothèque aza koloba pe bibliothèque na bapoudre tie na elongi bondige anikaki mabanga ya breaking après pakoli yango na elongi akoloba pe ke bibliothèque yo bibliothèque kaka na bamo ozali koloba ete koronfre wona yo ndo alingi oloba ete ozali bibliothèque bandeko omoni bato mosusu ndenge bazali kosakana na bato lelo bato bazali kozwa kongo yango ekomi neti eloko moko ya liseki mwa mama moko boye azalaki mwana ya bitinda na gouvernement ya Mobutu bakotindaka ye bamakambo bandeko mama asali basale besogne na kati na mboka na biso na bamakambo batindi ye bandeko okondima te asali misala moko ya salite okondima te bandeko
basopi makila ya bato kanga na bapozo bandaki kokende kotiela bato bandeko bokoyoka bamasolo tozali kobongisa émission bokoyoka ezali pasi pe mawa papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît nga na kokoyebiso na likambo moko na kopesa na exemple typique pona Lambert Mende mutu loko Lambert Mende tango na kotala na kata ba site na kata ba télévision modèle Lambert Mende azo défendre Joseph Kabila mais nga tango na kotala na komona mawa mingi tango na kotala elonga Kabila na kotala histoire ya Lambert Mende ngana yebi nazo ke la Joseph Kabila mawa puisque na bato be élément dangereux lokola ba Mende. Pourquoi les lots Mende azo tremblé pour na pouvoir ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba yebi Lambert Mende très bien na koloba na place ya président Etienne Tshisekedi te mena loba na ngai mama kalanga po bato mingi bao kanisaka kalanga mwana Zaire bao kanisaka na ko suka kaka na ki danseuse te animatrice non. Oui, ozalaki danseuse, obandaki kobina na ndenge ya moi, oza kobinela bakonzi, oza kobuka loketu na butu pe lisusu oza kobuka loketu na chambre na mobutu. Wana yebanaki na yango, musala oyo bandaki kosala ya makasi yango wana. A part oyo bandaki kotinda kokende kotielaka bato ba poison banini toyebi yango malamu yo koki ko apprendre bateloko moko te po ete papa botamba yebi histoire na yo de A à Z ayebi yo malamu na ba mission osala donc tika ko distraire bato pour rien. Papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Ngana sali musala ya secret ya niveau ya likolo ya mboka papa Honoré Ngwanda Zolandanga a témoigné. Oui, mama Kalanga osali mosala ya ndenge ya molili ndenge uiti koloba yebaka ete lokolo zali koloba ete Ngwanda tuna papa Ngwanda me komi tungisa na yote po ete ba misala na yo zali koloba eyebani na yango ndenge ozalaki kokende ko empoisonner bato yebaka yango makila ya madiata ezali na motuna yo makila ya munguludiaka ezali na motuna yo me yebaka ete liste ezali molai po ete kotanga nyonso te zela na émission tokosala tokopesa yo bakombo ya bato yo tiela poison oyo lelo otika bana na bango ba orphelin de père. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Na sali yango ya mayu ya te lelo yo papa oyo ki aza na prison lelo bakanga eleta oyo azaki na sécurité d'état balobi ke mumuzi akufi ye ba yebaki likam professeur nanga ya ko inisinga ko lekisanga musala ya sécurité ndengo zuma nanga naza grand flic donc ndengo zo mona Lambert Mende eza mawa élément dangereux Lambert Mende ngana longwe na Guadolite pa ya papa Maréchal Joe Bakali lo sembe ya kolanda ngai lelo azosala kuna soki na hôtel de ville na André Kimbuta bon eza problème na ngate ma kolanda nga to zonga na bango avion moko to longwe na Guadolite Joe Bakali azotuna professeur Maloufa alobi to kutene ne pas Maréchal pe to vendre to puisque to vendre ki bona salon moko na Joe Bakali na professeur Malou oyo de représentant ya Mende soit disant na kati ya IDPS combien de fois na memi mbongo Mende ale combien de fois Mende azo enregistré tu sais que d'accord enregistré IDPS azo qui n'est pas mobuta ko lia franga le Maréchal azu malade na Guadolite oyo memi na kufa 4 jours après biso to longwe na Guado na yena ba carton mbongo Mende ale. Mais mama Kalanga o apprendre biso loko moko ya kisikate ya malonga te yo za koloba kaka pona Mende mais yebisa pe population ke bambongo oyo bandaki ko memo bandaki ko kende ko tika na limete epe ya Tshisekedi yo kanisi to yebi yango te yo lingelo ba ete ba carte bandaki ko huta ngwado te zo kita na limete o mobuta bandaki ko tinda mbongo Tshisekedi bandaki ko zwa yo kanisi ete yo kokosa banani yo lingezo batolokola bazoba bandeko soki omoni motoko elongi ondira azwi brique oya brikini ya rouge aniki yango na libanga aniki yango azwi apakoli yango lokola fond de terre
ebimisi kaka lokola nikaki ba brique ya rouge oyo ya briquet ni wana apakoli yango na elongi lokola fond de teint aza moto te. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Mais des ministres ya transport ngana kei pona okene kozwa mbango na nga biloko na nga na funisaki na Onatra et pa ya PDG Katende le bimbango zete mikoleza mwa kokoso ministre ya transport akangi bambongo tango na kepa ya menda tuninga bo funisaki ni na lobby na l'accès facture landanga bien la lakisi mende facture na kata bureau na ministre ya transport na lakisi mende facture mende atali alobi mwana mwasi na mona kwa clair est-ce que sona sonoli kama to sala nini excellence alobi moni ninga za to bakisaka 3-0 ngana ko signer yo ko kende finance ko bimisa mbongo tokolia 0-0 Bobakisi oui na ko sepwane to bakisi ministre yo tala na niveau wana na kozala mwa ministre kino bakisa 0-0 wana na tango wana mais sikoyo azaka ministre sikoyo wana kobeta oyebi pourquoi parce que bazana posa ya koyiba ko continuer toujours koyiba menda ko liambonga maréchal ngai moko professeur Malu témoin. Mais bandeko maman azako zwa biso lokola bazoba lokola bana mike mais botuna yesiko motuna ya lobi ete tango akei na bureau ya mende ebisi abi mama na mona ka lokolo zalaga clair soki to bakisi 3-0 est-ce que okoki kondima botuna sikoyo motuna na mama Kalanga est-ce que aboyaki proposition na pona intérêt ya mboka to andimaki yango alors avant ya kofinga koloba ete monsieur Mende azali moyibi donc ye moko pe ozali moyibi po ete bino nyonso tu bosali kaka bamisala ya kosala makambo ya mabe na mboka donc yo moko po ozali moyibi alors lelo oyo ozali koya koyebisa biso makambo oyo bobakisaki 3-0 mais na ntango wana mpo na nini olobaka yango te ozeli kaka lelo nde mpo ya koloba bino tu boza bamiyibi katuka soki omoni moto apakoli poudre na elongi esali neti anikaki mabanga ya bricking kuna oyebi mabanga ya bricking oyo ezaka rouge oya niki yango asangisi na ngola apakoli na elongi bandeko yo zomona ete mwasi soko moni akomi kopakola poudre bapoudre yango ezali kobimisa ye kaka lokola diabolo yebaka ete azali moto oyo nzambe aza kolakisa misala na ye ya mabe ya parti kaka ya elongi bandeko yo zomona mbuma misu bandeko tala mbuma misu na couleur na ye ya poso na bapoudre yango apakoli bandeko abimi kaka lokola akoliti ya diabolo bandeko na elongi yango ndenge esali bandeko nzambe aza kolakisa biso ete abongwani nano te tala kaka forme ya elongi ozomona kaka ete moto oyo azali na misala ya mabe mais bandeko bozela bokoyoka bamasolo bokoyeba ndenge nini Madiata akufa papa ya bato bokoyoka ndenge nini mongulu diaka akufa bokoyoka tokoyebisa bino tokotangela bino bakombo ya bafamille ya bato oyo mama oyo atika lelo bana baorphelin de père na kati ya mboka na biso na misala oyo abandaki kosala po ete ya kanisi ete aleki bato mayele mayebi teke bato ebele oyo bazalaki koyeba misala oyo abandaki kosala mais amiteki ye moko papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. 10 cartons, mais dans 5 cartons, qui va ça m'a dit 5 cartons. On a le professeur Malunga Bingala Lembinanga. Yo kene so kene tika mais lo konde diviser la carton on est 100 millions. Nabi kamata na lobi na za fatigué to utaki gwadoli te pas mon konsi. Do mama Kalanga banda ko tambola bina na basaki bakifunda bina ba carton ba mbongo ko kabola ba ministre wa. Ezali kambako kabola ba ministre te. Mende soi-disant na opposition na Tikibasa. Wana basi batiki papa Etienne Tshisekedi bakena opposition na bango na bakibasa. Nzokande yako la kisaki basa ke bazap na kati kibasa na opposition wana ya radical nzokande non. Siko eloko nini salami mende atindi mutu alobi mamanga na kokende te me pona misala lokola nazali awa kende na mutu to kenda na professeur Malungu Kulufa na kotanga kombo na parce qu'il est vivant représentant ya mende mende soi-disant opposition ako ce que moi mapa tango mende ko lia ba franga oyo mende ko pesa rapport ya baninga na sele bango kati opposition pa ya maréchal ce qui mende aleki na télévision sukola maréchal aloba histoire ninge maréchal échoué o manifeste bo maki Lumumba me yotal lobi me mende za suka no poza wana bolenga ko nyoso sima ba mende ba ko yeba te moyibi ako lia franga nzambe alimbi sangaye me na ko loba nde kombo ngo na lingala ya motalo lenge wana nde moyibi kombo wana babengi ngo ndenge wana.
ngai. Me bandeko, mama oyo azali kolinga kozwa bato lokola bazoba. Tango azali koloba ete son excellence Lambert Mende azali bongo moyibi. Me mama ye po ozali kaka moyibi po ete ozalaki koparticipe kosala bamakambo ya bamakambo yo bato yo za kobenga miyibi. Yo ndo ozalaki kokende kosala bademarshe ya bamakambo nyonso. Yo ndo ozalaki moto oyo ozalaki kokende kozwa makambo kuna epai ya Mobutu mpe komema epai ya bato wana. Alors mama Kalanga tika bamakelele ozali kosala kozwa bato lokola bazoba te. Kozwa bato lokola bazoba te mokili ese yebi ete ozali lokuta. Une femme qui ment comme elle respire. Donc ezali mawa mingi po na yo. Nazali koyoka mawa tango yaka liboso ya kamera pe ozali koloba. Oyebaka teke ba makambo olobaka bato bazali koyeba ozali nani. Yo yebaka to kanisaka ete na lobby vérité mais bato bayebi déjà qui tu es. Vraiment ezali mawa. Ezali mawa. Aza komibenga pe mosali ya Nzambe. Bandeko mokolo Nzambe akoyea ekozala somo. Oyo kaka ete bakoyungula penza bato bandeko. Ba oyo pe bakendeke o mama Kalanga za kotia bango maboko bandeko. Nayebi te soki penza bato wana pe bazwaka libiki ya solo. Aza kopakola bango kaka botutu na botutu. Bandeko babolingo na banzi ete oyo ezalaki suka ba image na biso topesi na bino pe na banzi ete bozela kaka ndenge toyebisi bino ete toko projecter émission tokolakisa bino tokotangela bino bakombo ya bato oyo Mobutu autiliza mama oyo ndenge nini batiela bato wana ba poison bandeko ezali somo pe mawa. Na tango oyo napesi bongo maloba na Papa Roger napesi yo maloba. Merci beaucoup Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge touti kolobela bino na oetali bongo Mama Kalanga chrétienne ya moniato mosali ya Nzambe ya moniato lokuta atika te azali koloba makambo miso azali kobeta lokola nguma moni mosuni. Na tango oyo bandeko na banzi ete bozala motema ya kokita tozali kobongisa émission oyo tokolakisa bino tokoyebisa bino basekele bamasolo ya sese ya kati oyo nini Mama Kalanga asala ndenge nini abomisa bato oyo lelo bafamille ebele bana ebele na Congo batikala ba orphelin de père pona Mama Kalanga na ba mission oyo bazali kosala na ba Mobutu na bangwanda nyonso tu bandeko tokolobela bino po ete Papa Botam bazali ko bongisela biso histoire malamu pe na banzi ete bokozwa suite ya bamasolo. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete moyeba basango nini oyo bino bandeko kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.